30, maman. Matthieu 13, 30. Dernier chapitre. Natangi makomi na mukanda ya Matthieu, na Matthieu 11, 30. Kosalela ngai ezali pasi te, mpe mukumba na ngai ezali kilo te. Alleluya ba mama. Yesu alobi ye moko awa na Matthieu 11 ke kosalela ye ezali pasi te. Alobi lisusu ke mukumba na ye ezali pasi te. Balingami bana na Nzambe. Kosalela Nzambe ezali kodependre na motema ya mutu. Kosalela Nzambe ezali mutu oyo apusani liboso na ye oyo azali koyeba mibeko na Nzambe. Kosalela Yawe ezali na mutu oyo atombolaka mukanda na Nzambe butu pe na moi pe atiaka yango na misala. Mutu oyo abangaka mibeko oyo Nzambe apesa biso. Balingami lelo temi na biso ezali ke totombola ekuluzu ndeko tombola ekuluzu na yo. Balingami biso batu tozali na image ya ekuluzu. Soki otelemi fiksi balingami, ofongoli maboko na yo, osala lokolo ozali koyamba mutu. Mutu azali na image ya ekuluzu. Ekuluzu elata nzoto balingami. Tanke ekuluzu elata nzoto esengeli ekuluzu wana. Tomema yango pe kati na mitema na biso. Totombola yango kati na mitema na biso balingami. Balingami ba mama na Yesu. Nzambe alingi biso mingi. Nzambe alingi biso mingi. Nzambe atambusaka biso. Nzambe asalaka makambo nyonso mpona bomoi na biso. Na tango tolalaka tolamuki balingami soki obaluki na mbetu ezali mpona makasi ya ekuluzu. Alleluya ba mama. Ekuluzu epesa biso makasi balingami. Ekuluzu efongoli la biso ba porte. Ekuluzu epesa biso bana. Ekuluzu esala biso nyonso. Balingami mwana na Nzambe ayaki kobotama na nzoto ya mutu. Po ete biso pe tozala na elikia ke tokozala na mabota oyo ekozala pene na biso. Na kati na mabota na biso generation en generation. Esengeli tote ya bana, esengeli tote ya bandeko na libanda pe na kati ya ndako. Ke ekuluzu ya Nzambe tokokitisa yango ata mukolo moko te. Po ete ye moko Yesu yende mutu abengami ekuluzu balingami. Amen. Totombola ekuluzu balingami pe tomema yango. Ekuluzu wana tokotombola. Ezakaka biso te bato tokotombola yango na lini. Lelo tongo etanaki balingami. Ebele bafukamaki banda na 1h du matin. Ba misusu bafukami na 2h. Ba misusu bafukamaki na 3h. Ba misusu bafukamaki na 4h balingami. Na monde entier na kati na mokili mobimba. Adoration ezali komata. Balingami soko fungoli internet. Soki okoti na balangi nyonso na kati na internet. Balingami okokuta maloba lolenge na lolenge. Okokuta louange na adoration. Okokuta banani bafukami bazali kosambela. Naba oyo basalela Nzambe na solo. Naba oyo basalela kayete balingami. Batomboli ekuluzu. Meba misusu bazali kotombole ekuluzu ya Nzambe pona nzala. Bazali kokoka komema yango na ndenge sengeli te. Ba oyo batomboli ekuluzu ya Nzambe. Eza bango bato bazokoka kokoma na destination te. Pona nini mikakatano ya mokili oyo ezali kokanga bango. Balingami touti kotanga. Makomi elobi na biso. Ke mukumba na ye ezali kilo te. Ole ezala mukumba balingami. Me esengeli to mema yango. Na mutu oyo azali komema ekuluzu. Amonaka yango kilo ata mukolo moko te. Alleluya ba mama.
na yango tango tolamukaka na tongo balingami soki olamuki mpona kokumba ekuluzu ya Yesu Masiya lamuka kaka mubimba kolamuka te kolamuki ozolala olamuki ozolala maloba mususu na lini ozoyoka moderation ozoyoka ere moko ozoyoka eloko moko te balingami totombola ekuluzu ya sango malamu haleluya bayekoli batombolaki ekuluzu ya sango malamu eyelaki biso na pete balingami sango malamu ba oyo bayambaki yango bamonaki yango kilote lokola bantoma na Nzambe ba oyo ayambaki ba oyo bayambaki sango malamu haleluya bazalaki memi pa na difficulté na vie chrétienne na bango tala nanu Jésus Christ tango abandaki musala balingami tozali komona azalaki na 70 disciples esengelaki balingami na église ndenge tozali boye eza bato nyonso te bato bakenda kosambelaka Nzambe mususu azalaka na église po bayebake mama entele azalaki po bayebake papa entele azalaki po ete sika ye avandaka zanga te me kati na ye balingami akotisaka nzoto na kati na lingomba me makanisi na ye nyonso pe motema na ye etikalaka libanda ya église aleluya bamama mesengeli to memekuluzu na biso kino na suka na bomoi na biso balingami kozonga ya mwana na Nzambe eyebani te mukolo akoya eyebani te Bible ezali koloba memi ye moko ayebi te memi ba angelu bayebi te balingami bongo sikoyo yo na ngai me makomi ezali koloba na tango yango ekokoka mwana na Nzambe tanga kotelema na ngwende na ye balingami bayengami ni bakoyebe yeli ya mwana na Nzambe me bato ya oyo bayebi Nzambe te bakozala distrait po ete vision wana ekozala na part na bango te balingami ekozala pona ba oyo bandimela Yesu amen. Ndima ekuluzu na pasi pe na bisengo ozoko kankanaka na mikakatano na bomoi na yo mbongo ezali te musala ezali te bana bazali te libala ezali te balingami desordre ekota na kati ya famille kokitisa ekuluzu ya Nzambe te tombola mukanda na Nzambe butu pe na moi balingami ata babeti yo fimbu simba mukanda na Nzambe yango epezaka eloko moko te alobi epezaka te liloba na Nzambe epezaka te ekuluzu epezaka te kombo na Yesu epezaka te me kombo na Yesu epezaka na ba oyo batangaka yango te haleluya tokitisa bifundo oyo biso tomema na mitu na biso balingami tokitisa bifunda ya masumu totambolaka na yango butu pe na moi tozwa Jésus Christ totia ye na mitema na biso tozwa ekuluzu ya Yesu Masiya totombola yango totambola nango bomoi na biso mobimba tobelela Nzambe wana azali na bomoi Nzambe oyo alalaka te oyo animbaka te atambusa bomoi na biso balingami na mutu oyo afukamaka na motema moko ye wana azali na kapasite aza capable balingami ya komema ekuluzu ya Nzambe ya kotombola ekuluzu na Nzambe kino na destination po ete na tango atomboli ekuluzu azali kokoka te balingami akosala makasi ngai mikolo natangi lisusu Bible te fo natanga Biblia ngai mikolo nazotanga kaka nazo medite te fo na medite Biblia balingami ko medite Bible eza eloko efungulaka mutu ya mutu haleluya gloire à Dieu balingami connexion ekatani me tozokoba diable aza impoli haleluya merci Saint-Esprit. Merci mokonzi wa bakonzi. Nzambe na banzambe. Moyenga meni ya tangwa circonstance. Incomparable Dieu de miracle. Alléluia. Amen ba mama. Diable aza impoli. Alingaka kokata connexion na tangwa matei. Balinga mito kitisa bifunda ndenge na bandaki koloba bifunda ya masumu oyo biso totambola kana yango.
soko omoni eloko wana esalaka yo kilo na motema na yo balingami, fukama sambela nzambe. Yebisa nzambe wana bobele yo mutu okoki kolongola ngai kifunda oyo ekanga motema na ngai. Balingami, totanga makomi. Na tango ozali comprendre makomi te, benga mama songolo mpakala ata na libanda ya lini balingami, tuna ye mama natangi makomi boye, me makomi yango nazo comprendre te ke elobi nini. Mama, eske okoki kososolisa ngai? Papa pasteur, okoki kososolisa ngai makomi oyo? Balingami, ngana bandaki kosala yango tongo tango nazo medite, nazo koka comprendre loko moko te. Na bandaki kobenga papa nanga Dams, na bandaki kobenga papa nanga Tungisa, na bandaka kotungisa ena mama nanga Fifina, na oyo ka papa nanga yoka yuma molimo tala na conteste. Alléluia ba mama. Omona papa ngala zo comprendre ta lobi zonga kaka na conteste wana, kenda kotanga ka conteste wana comme ça o comprendre bondela nzambe kaka ndenge wana na bandaki kosala. Ti tango nzamba yaki kobeta ngonga, tango nzamba yaki kokokisa tango na ye. Balingami, tango foko luka yango, nzambe foko luka ye. Alobi bo luka ngai, soki bo luki ngai tango nazali komonana, nakomi monisa liboso na bino balingami. Isaïe 55 na verset 6. Chapitre oyo topesaka yango mingi ya koluka nzambe. Alléluia ba mama. Toluka nzambe wana. Nzambe wana ya kopesa biso makasi ya kotombola ekuluzu. Ekuluzu oyo ekangola biso. Haleluya. Soki lelo tozali oyo biso tozali na tongo na lelo, ezali na tina ya ekuluzu. Balingami, kimia pe kobika ewuti bolamu, ewuti kaka na nzela na ekuluzu. Soki ekuluzu ezwaki esika te balingami, bomoi na biso elingaki ezala te. Ebele batalela mukili balingami. Ole oya epai na Yesu, Yesu apesa yo kimia, ozali kokende na mukili, pwete mukili etambusa yo. Okenda kozwa oyo mukili alingi kopesa yo, oyo ezangi litomba. Awa kaka na Matthieu 11 tozali na verset 28. Bible ezali koloba na ba oyo bazangi kimia, nkolo azali kosenga, azali na busenga pa azali kobelela biso. Alobi ke bino nyonso bozali fatigué, déchargé, boya epai na ngai, ngai na kopesa bino kimia. Alléluia ba mama. De fois tokimaka kimia na nzambe, esika tokoki kozwa lobiko to deviaka yango balingami pona tokende koluka ayer. Esika tokoki kozwila ngolu to longwaka wana balingami po ete tozaba aveugle spirituel. Aveuglement ekanga biso misu mwa tozwa elonga na nzela ya liloba na nzambe ezali te. Tokamata ekuluzu mokolo moko na mai ya oseya oyo biso tokoki kokatisa. Balingami na tango yo buka ekuluzu na yo okomi na likolo ya pont, baninga bazali koleka na bekuluzu na bango ya kokoka. Tango yo okati ekuluzu na yo na nzela, musala nini yo sali? Alléluia ba mama. To mema nkolo to lemba te balinga. Meza na nzembo yembaka mema nkolo kolemba te. To mema ekuluzu na biso, to mema nkolo na masanjoli, to mema nkolo na loyembo, to mema nkolo na action de grâce, to mema nkolo na louange, to mema nkolo na adoration balingami. Esika nyonso ozali na musala, soki ngonge pesa meliyo, louer l'Éternel balingami. Lobinga na kendaki pa ya piskate azotuna nga likambu nini yo lingaka kosala, nga na lobi na lingaka komedite Bible pe na lingaka koyoka louange na adoration esalaka ngai bien. Alléluia. Atuninga oza chrétien, nga na lobi namonaki tango komaki, nga na lobi oui naza chrétien, apara liloba ya nzambe na oyo etikali na mukili oyo pona nga eza nanu na sima po ete Yesu yende mutaza liboso. Alléluia balingami. Tozala deba ba bouddhiste, tozala deba soki ya ba religion nini, po ete Bible lobi na biso ke église eza religion te balingami. Église eza religion te.
bareligio ezali ebele me yo nde simba kondima na yo na esika okumbisilaka Yesu Masiya esika pe motema na yo ezali ndenge Bible elobi na biso na Matthieu 6 na verset 21 esika bomengo na ngai ezali esika liloba na Nzambe ezali na kati na makomi na komedite na kolimbola yango balingami esika pe motema na ngai evandi. Alleluya. Aza Nzambe likolo ya banzambe kobika ewuti na bolamu balingami kobike wuti na bolamu ya Nzambe kondime wuti na bolamu ya Nzambe misala ewuti na bolamu na Nzambe kumba ekuluzu na yo kino na suka ngai pe na kumba ekuluzu na ngai kino suka ya bomoi na ngai ata nazwi na nga bomengo te na kobungaka na mokili oyo te pona nini nazali na eloko moko te mokili ekotikalaka nsima balingami kasi liloba na Nzambe ekotombwanaka liboso na yango esengeli bifunda oyo totia na mitu ekita na se ebuakama na se po ete tokamata bokonzi na Nzambe tovandisa yango kati na mitema na biso. Alleluya. Tombola ekuluzu obika landa Yesu Kristo obika. Soki tolandi Jésus Christ tokobika soki obungisi kondima. Haleluya. Balingami mukolo nini okolokota kondima wana pono zongisa yango lisusu kati na yo. Koyamba Yesu ezalaka sengo balingami mesoko bungisi Yesu wana kati na motema na yo ekomaka probleme po o récupérer lisusu kondima oyo ozalaki na yango. Tozali komona bato bazali kosala ekobo bato bazali kokweya na lolenge ya ndenge na ndenge balingami ezalaka pasi po bazonga na eglize ezalaka pasi po bakotisa lisusu Yesu na kati na mitema na bango. Amen, amen, amen. Esengeli tondimaka akufaki ya solo pona masumu na biso. Esengeli tondimaka abotamaki ya solo pona masumu na biso. Abotamaki, asalaki balingami, amataki ekuluzu, azwaki fimbu, akufaki, bakundaki ye, na sima ya kokunda ye, balingami asekwaki, tango akufaki balingami, amemaki pasi ya yo na ngai, akendaki na ngone ekuluzu balingami, pe tango azongaki na bomoi, atikaki mikumba oyo ya kendaki na ngo, azongaki na vie éternelle, po ete biso tozala na bomoi ya pasi te, me tozala na bomoi ya tango nyonso. Alleluya. Balingami Bible elobi Yesu na kati ekuluzu azalaki docteur, azalaki prophète, azalaki pasteur, azalaki apôtre, azalaki nyonso balingami, nyonso epesamelaki ye, ajuaki ba rôle wana nyonso tanke azali mokonzi. Haleluya. Mokonzi azwaki batitre nyonso po ete batitre nyonso epesameli ye. Lelo sikoyo mokili elongoli batitre ya Jésus Christ bakomi komilatisa yango bango moko. Tongo soki etani musali akomi prophète, butu soki eyindi akomi apôtre, tozo yeba lisusu position te. Prophète azali lisusu te balingami. Tozo mona memi pa ba pasteur nyonso bakoma ba apôtre tanke ekuluzu ya Jésus Christ bazoko kotombola yango te esi bakata yango katikati. Haleluya. Nzamba azali na bomoi. Ekuluzu ezalaki ya pasi pona yo na ngai. Na yango esengeli tondimela Yesu wana. Tondimela Yesu wana balingami. Alobi ke ba maltraitaki ngai. Na Isaïe 53:4 tina 5. Ba maltraitaki ye balingami. Azwaki fimbu ya ndenge na ndenge. Abet azwaki
balingami nayebi te nini nakoki koloba na ntango oyo po ete nzambe oyo nayebaka te ke natombola ye lolenge nini abongili masanjoli balingami abongili nkembo nzambe oyo andimaki ekuluzu nzambe oyo andimaki pasi nzambe oyo ayaki koniokwama po ete yo na ngai lelo tozala na bomoi lelo tobengama bibembe te me lelo tobengama bato bazali na bomoi. Haleluya. Kaka na Isaïa 53 wana na 5 Bible elobi na bapota na ye biso na bapota oyo ya zokaki balingami biso nde tozwa kisi ya bomoi. Alobi ke na bapota ngai na zokaki bino nde bozwi kisi na bomoi. Balingami Jésus Christ aza profete na domaine nyonso azali mokonzi na domaine nyonso azali ko traiter bapota ya lolenge nyonso azali ko kanga ba blessure intérieure extérieure balingami azali ko kamba biso bisika nyonso yo zali nzamba azali kati na yo soki yo kokumbe kuluzu ya nguya na ye tika ke nzambo azali na bomoi ayeba kopambola biso na tongo ya lelo. Balingami conclusion na biso ezongi totombola ekuluzu tokanisa pasi ya mwana na nzambe oyo amonaki po ete talo ye afutaki mutu moko te ayebi yango ekomama te na kati na makomi ke afutelaki biso boye me makila na ntalo ya sopaki ezalaki ebele koleka balingami matanga nango tokokotanga yango te tika ke nzambo ya lola apambola biso. Nayebi te mama Adeli soki azali. Napesi parole epai ya mama Adeli. Merci maman.